tout s'est posé, est-ce que frère Mike a fait l'anza mais penza n'andinga solo? Est-ce que ma campagne la loba est solo? Toi est le kuta. Est-ce que peigner la cosa? Toi loba vérité. Est-ce que bamambo nenge bimi bo elingo la tsanini? Donc eza clic na bango mo basala parce que l'on a tkala au monde frère Patrice na ba scandale a boité. Oh frère Ningo nda sala ki boy na ba scandale ba genre non na tkala au monde té. Au monde nde lembisaka wana pongi wana la lisaka. Donc wa fatigué o la no pongi pour récupérer ba force non. Donc bongo au monde pongi wana sko to ko justifier ngo bongo po na nyonso to etikali. Et là, on a justifié que nos frères Mike alala qui na maman wana ya majabu. Eza na ngote. Tout le monde a gagné sauté car que tenyon surtout ndenge eza boé. Eza ra batamokili mutuba ma be batamokili mutuba lingite. Tenyon surtout comme nzambe muta permettant nzamba ebi que nos frères Mike il fallait kananzelo. Soit frère Mike c'est sûr que la dame mutazaki na vidéo. Donc par imprudence vidéo ou soit atindela ki mutu. Soit à la kisaki mutu wanande a sali elo wana a trahir yetu kokyoloba nzambe pe na kanda wana a emploi tabino omonisko lelo nde ba vidéo ebimi. Donc frère Mike abande ko bimanena kolo majabu depuis kala. Donc moi si y a promoteur y a majabu to kokyoloba. Donc depuis longtemps. Voilà, bonjour, bonsoir, balandi tout ya Congo Source Télévision, Bobby, Congo Source Télévision. Ici comme Ambouezali, biso Landa, ici comme Echola, parce que biso to abambisi. Les lois sous Tozana Suleiman compte le véritable passeport rouge pour tout bêta masolo par rapport à Ambouezo les canaux internet. Dernier internet et peli li sous moto. Tozana Suleiman Condé, moi plus de précisions pour na bino babonné na biso à Congo Source Télévision et puis merci na babonné tout à Congo Source Télévision. Merci pour la confiance et puis fidélité. Les lots toi le sounaye passeport rouge. Bonjour passeport rouge. Bonjour à toi Glody Mutombo, Bobby les géants de la presse biométrique, Colo Passeport, Colo Nyonso, Colo Visa, Moutape Sarabat ba Visa, Moutazui Sarabat ba Passeport. Donc il y a Nanaim Colo Affaires étrangères, Ministère Affaires étrangères, en direct de Kinshasa, donc 00243 Mbokelengi. Donc nous sommes ici, Bobby Mbokelengi toujours, je suis avec Glody Mutombo, les géants de la presse biométrique. Ici, passeport rouge, serrez vos ceintures, vous s'installer très bien, vous vendez le bosso, TV, nous canne vous messana, vous vendez pour nous la émission là, pour nous la sous les man compte des passeports rouges. N'allez là, bino ma bé, n'abi que bino pe bolé là, n'abino nga malgré bamsou basala basambla, y'a que ba inanga mais, na sermte ma baba fan révolté. Nasima baba fan révolté. Mais moi, quand même, je vous love grave, n'allez là, bino y'a trop. Donc je vous porte dans mon cœur bino nyosotu. Boaka ba fan, naba obolinganga, naba obolinganga te boaka ba fan. Bozaka lokwa bana na kati ya ndaku, ata bosali mabe, non boaka bino te non bomba bino toujours parce que bozaka bana. Donc voilà Glody Mutombo, lelo pena eza plaisir à makasi kozala liboso ya micro non pe liboso ya caméra ya Romeo ingénieur ya Nzambe. Donc merci beaucoup na Jires Mboni pour l'occasion pesi biso kozala liboso ya balandi pe ba abonné à Congo Source Oyo tout le monde la passi na ba moi. Donc wa yebi donc Congo Source passeport rouge pinza moi na Congo Source trésor batanga na pesi ba mbote depuis 001 Chiringi bimote masara kateko ya yo pe yangwana maman Karine Kololo Karine Mboni. Donc babi mère double donc bambote no pe yangwana. Donc nzamba continuer toujours kobattre la bino po biso plutôt ça musala kitoko. Donc yango voilà Suleiman biso nyos tout wana internet on mambo ngenda na internet biso nyos tout ozala lelo to moni Engindaki lelo frère Mike Kalamba ilisusu na kati ya ba bêtise ya Sexta.
Pasteur Mike Kalambai. Tout le monde Pasteur Mike Kalambai après Madjabou, tout le monde comment est-ce que Madjabou les cas qui pour baramboul ni sur les cas qui n'a qu'à Madjabou, pe sou kalango na finale ba eli biso sextape ya Pasteur Mike. Bon, en fait, ils ont vraiment sextapé, à vrai dire. Suleiman, so ba zuyo na mbetu to bengoni. So ba zuyo na mbetu ba lo batam sous vidéo non c'est reposer mbetu ça liement pour se reposer. Suleiman, ndeto ara na YouTube boy, hein? Yo so sale miso liboso mbetu YouTube e lobani. Likolo mbetu. C'est ça. Le banesco biso na YouTube na milongolité. To se misa makambu makasi. Omoni. Biso na YouTube na milongolité. To se misa makambu makasi. Mais wana pena na vidéo wana to tika lo mona mutakala frère Mike te. To tika lo mona te ke o no boy te. To yebi pete lo ni ne poussa ki frère Mike ala latina ba niveau wana la ki parce que to yeba ka que mi bali bazalara so ki ndeti ba auto passer rapport sexuel to loba. So ndeti ba auto sa mpioto. Et le banango ma tante chérie Lili Konde donc na peso bambote Bobby Dianel Konde motema ya William Petit. Ba parents ya précieux et coco na pesi mino bambote ya bino yango wana ma famille je vous porte dans mon cœur. Donc ndenge Lili Konde lo baba auto sa mpioto. Omoni nde lembisaka wana pongi wana elalisaka. Donc wa fatigué olali no pongi pour récupérer ba force now. Donc bongo omoni pongi wana sko to ko justifier ngo bongo po na nyonso to etikali. Et l'autre mot est justifié que nos frères Mike alala ki na maman wana ya Madjabou. Eza na ngote. Eza na ngote. La maman pe a un problème te parce que na ndimite que maman wana a kokyo publier vidéo pour aye bake vidéo une vidéo oyo aye biye moko d'abord que et compromettre payer moko et compromettre peli bala na ye. Donc eza bongo maman na pas azo bata ko publier ngote. Donc mena ebité pe biso nous to comprendre te source ya vidéo wana e utu wapi. Soit frère Mike c'est sûr que la dame mtazaki na vidéo. Donc par imprudence vidéo ou soit à tindela ki mutu soit à la kisaki mutu mutu wana nde a sali elo wana a trahir yetu kokoloba. Suleiman trahison on peut dire ça. Donc voilà. Suleiman yotan vidéo ane côté na YouTube. Omoni yango kweli na téléphone po yo sa mutali boso liboso na YouTube to mona onde ba vidéo ki tarapa na yo. Lol. Ton vidéo elle comme pas na yo. Impressionné za ginen. Donc comme la vidéo on a tout d'abord et ça n'inga non pas si. Pourquoi? Parce que comme mon frère Mike, pasteur Moïse, parce que maman tout nanou et bandi nanou na mamba pasteur Moïse Tolo Belango donc même dans une autre émission parce que ils ont vraiment sujet mon OEC nga tozu la autant au moni. Donc autant d'abord frère Mike qui combo nae elongi nae personnalité nae ils ont trop impliqué na ba mamba buzo ba na ba bêtise na ba buzz na ba mambo belé oyo et puis ça raillait vraiment le coup muté. Et puis ça rappelle Nzambe oyo a salé le coup muté parce que biso to yebi que frère Mike aza frère ayem barabanze Nzambe ya kitoko aza musicien chrétien omoni. Donc ambassadeur ya Madjabou. Ambassadeur à Madjabou. Donc poste à munene bongo na Madjabou. Donc et ça lenga vraiment pas si et ça paie d'une autre part et ça kotali sabisoka que ROC la Nzambe faut ça la Nzambe pena na ndenga tout droit na ndenga bosembo parce que ROC la Nzambe wana banzela gauche droite wali kolomo na kati moko libanda to yebite omoni Nzambe osa nyonso tout pas frapper parce que mambo nyonso te comme la biso na vie Nzambe mta permettant na kota sko na moi verset biblique parce que le lobo moninga na vraiment na chemise boy ça veut dire que Nzambe akati na lelo omoni voilà Job Satan ko combattre Satan ayaki a tout Nzambe Nzambe bisie nyoko la nzoto na e sala nyonso ko sala me ko simba molimo na ete donc Nzambe permettait que Job a nyokwama omoni donc eloko nyonso te ko mela biso na vie Nzambe mta permettant to mona nyonso te ka ke te nyonso tu ndenge za boye ezara batamokili mutu ba mabe batamokili mutu ba lingite te nyonso te ko Nzambe mta permettant Nzambe ayebi que non frère Mike il fallait kananzelo il va ça la boy na yebite parce que à ce que l'on entend projet wana na ya Madjabou babandango depuis 2019 na pasteur Moïse
na pasteur Moïse tomoni ba photo nde ba ponde ebima ende bimi ba photo on peut se ebimela wapi e bomba maka après eyara robima na ebite so ebimela wapi utila wapi ba photo on ipo to mona te ko bimara la makambo eyara robima na makambo donc comme funda te eyara robima na makambo bazui ba bandi comme funda wafundi muninga omoni ndengeza donc nzambe basakana na nzambe te pe bakosa nzambe te babomba rapete ke no likamobwe obombeli muto mokilio kanso bombeli na nzambe babombela keloti parce que lui il est le tout puissant, il voit tout, ana misu partout. Attendez to vandi to sa les missions nzambe mona biso aibite ke aibi ke bana nande bavandi bongo bavandi ba sa les missions ba luka ba gagner vie na bango ba luka ba gagner quelque chose ba luka ba zo moi et loro mo yo lia moi gagne pena bango yango wana nzambe sa ni opambola donc ko lukarate ke no bobombela nzambe ba makam parce que nzambe pena kanda wana a emploi tabino au monisco le long de ba vidéo e bimi donc frère Mike abande ko bimanena kolo majabu depuis kala donc moi si y a promoteur y a majabu to kokoloba donc depuis longtemps et ça vraiment le mot sali sonne sali passe même peigner place azali assez peli to kokolo surtout na to pesa peigner raison na marambo et la biso na internet to yango siko batu bakomi ko se poser ba question ebele parce que ba question ebele Glody est-ce que ebi et le ba Marino Soumaka que je salue momi ba bisou non yango wana ba question ebele ba question a tellement ebele ko mata ba 1001 questions omoni 1000 questions na moko kaka ba baxi likolo pour l'aksaka que non il y a tellement de questions. Auto s'est posé, est-ce que frère Mike a fait l'anza me pinza n'andinga solo? Est-ce que ma campagne la lobaïza est solo? Toi est le kuta. Est-ce que peigner la consa? Toi loba vérité. Est-ce que ba mambo nenge bimi bo elingo laksanini? Donc eza clique na bango mo basala parce que nous natikala au monde frère Patrice na ba scandale a boité. Oh frère Ningo nda sala ki boy na ba scandale ba genre non natikala au monde été. Tout le monde a ba papa Matou Samuel, tout le monde a ba tout mon boy donc au monde a été kabat comment la plupart sont remarqués et ça les mêmes bilongi au tout le monde a ba scandale ka ngwanande e yaka à chaque fois et ça peut-être était parce que bali ko s'afficher to ko kangamana ba to YouTube parce que YouTube eza so ko tsango oza makasi te bêtise fe ko la to na nzoto omoni nengezana ezate que non ko kangamana mutabuzo bande buzo belata obligatoirement te babi okoki otambola pe na ba demo me yoza no démonter okova na ba ndoki me yo no ndoki te maintenant sikoyo okoki oza no ndoki te bien sûr Glody mais batu o bon na yo ozalaka na ba ndoki bon qualifié ka directement de ndoki même ata yoza no ndoki te au moins ce que le problème est wana le blème est wana ndeyo ba light nga mam le oh ya nde yo ba benga o ba komo le passeport asali nini kuna passeport azongisi nini passeport boy tu vois donc bongo to sala mambuté que non ovandi na batu parce que biso er to mona total ka to libité azara bendoki omoni donc pasteur Mike il faut éviter que ça fichera na batu mo boy to yebi ba journaliste belé ba YouTube ba PD lo ba comment qualifier pasteur Mike que non abimana ba PD il paraîtrait omoni na affiche il paraîtrait parce que à s'afficher na batona mais pasteur Mike Azani bongote omoni donc le fait ya ko s'afficher to boyité okokoza no na batu na compagnie na bango parce que yoza pasteur oza berger il faut zana ba brebis belé na biboele belé o yo o encadraka donc eboele ne boele na ba défaut na mususu akoza PD mususu akoza lesbienne mususu andumba mususu za fimo ba finga ne batu mususu za boy mususu za boy omoni donc tokoki vraiment pas qu'on juger nani oyo koko zane ou pas mais il faut juste quoi éviter qu'on s'affiche na bango beaucoup zana mino to zana biso to vandi no boy Glody to kangi na biso ba photo mais to publier té c'est ça donc photo 2019 et 1000 publier mate ba koki ko bomba c'est ça omoni to ko zape to vandi na biso to sola kana biso pe na ba téléphone ki to comme to kanga ba photo té pourquoi parce que to boyara ebima et pe ça lobi problème omoni. Même Naomi Mouteba, ma copine que je salue, à Yembaka, Azak, une grande musicienne chrétienne. Azak chrétienne musicienne. A aussi peu que c'est fiancé, Kalaté, félicitations à toi, ma chérie. Donc, au talent lobby que,
to lukaka nzambe na ndenga ngo ya solo parce que boy vidéo dans la kisango na katikati émission soit ne bandeli bo chango ingénieur nanga o chango ou soit na suka émission bozaka branché balandi ya Congo Source Télévision boko mona vidéo wana bino mo bo juger pe bo tala bo mona de quoi il s'agit exactement. Parce que une personne au bana intimité te bokoko vanda na katia mutuka te binomi bale kaka. Bo solo la makambo frère maka bano solo na la dame. Ou soit na mbetu. Bozos bolali o permettre mutu o aza moi sinon taza moi si abatu ya libala. Akota tina chambre no babi chambre intimité mutu. To moni ba futa frère Mike na kata chambre wana. Donc ezaki na ndako frère Mike. Donc vraiment pesi pasi mingi pesi mawa glodi. Et pesi pasi pesi mawa. Donc bamamba boy toi suna posa na ngote na YouTube. Toi na biso suna posa na ngote na YouTube ango. Donc vraiment il faut batu ba se préserver comme ils peuvent. Ba se préserver na ndenge oyo bango ba kokeli. Pendant que réputation na bango eza bien. Vie na bango eza bien. Ba finga bango te parce que so ba finga malelo. Ezara ba faute na bango moko. Donc voilà. Je profite de l'occasion européenne Sambo tena la patronne Lisa Love Kalafai. Lisa Love Kalafai que je salue moi aussi la patronne donc Ayaki Nkapona Mamunanga donc déjà bientôt là Ozonga. Merci beaucoup à toi Lisa Love Kalafai la patronne pour tout donc Oza A. Merci à la patronne Lisa Love Kalafai depuis quelque part na peso bambote siko zalo ya kapona Dewax na maramba Suleiman Konde alogwa maramba de traité sili olingo zonga. Merci pe je fais un clin d'œil spécial na couple Pouembwe. Bobi couple Pouembwe depuis 0033 Naomi Mutombo ya bato a Hussein Pouembwe. Voilà Suleiman marambu ezalaki na YouTube tozo e bate ndenge marambu lezo ya plus na majabu ba bêtise ebele l'équipe plus na majabu. Et puis, tina finale à Madjabou, l'autre, il y a pasteur Mike Kalambai. Est-ce que ils ont battu mon robot et te bazana coin mon robot qui va déstabiliser Madjabou to ekozani? Au moins, il y a bien, il y a malam batcha konka misu. Au moins, il y a un passeport rouge dans la boisson à la maman bay. Batu ba okipete. Makambo ngai. Batu ba okipete. Ou soit toi le bamamba le kuta batu ba okipete mais soki kaka bandi ko loba ba vérité ou soit abando sala kama kamba bien o esepelisa mitema batu ba chimba mo misu bakomo bambe mabanga yo mona te ata na banzeta manga nzete nyonso tu ya manga o ezana ngokutu na ba manga kotela te batu bakipango te baleka ngokutu ndeti ba mona ngoti me ba mona kama manga moko eteli wana yo zo o sentir mabanga beta mana au sentir ma bangue beta mawana donc mamoni que Madjabou eza compagnie eza compétition moroboé et pe ça batu vie parce que pesi batu belle vie hein na bato mususu to yeba ete to yebi bango grâce à Madjabou bato mususu to yeba bango ke te bato pene si la pona bango me ba vie grâce à Madjabou bato mususu kutu ba kota na compétition te me ba kangi si la bango ba mongo ba commerce en direct biso to mona frère Mike wana ba Rosni ba sœur Déborah ba mbala Déborah Lukalu ba kangi donc bisoto mona que te vraiment Madjabou epesi batu vie yango siko ba luka ba déstabiliser Madjabou omoni to mona ba compétition mususu ya mais ekenda ka boy ba sala une fois ekenda mususu ye ekika boy sans suite sans lendemain sans ligne mais Madjabou ba omona déjà na lire ekendele. Et ils en a deuxième édition, et ils en a troisième édition, ya kobong sa ba via batu, et ils en a ebele. Omoni. Pe elo kona yo so ba obiba déstabilisant yo moro na pe sa pe accès. Omoni. Na ndimi te que ba kolo Madjabou nde bazawana ba koki ko pe sa accès que non, elo on a bango za déstabiliser non, jamais. Vous comprenez? Jamais ba copia accès voilà. Maintenant ce que batu bazu accès wana à partir à ni, à partir à batu o bango ba chaki wana ba figure ezo figure wana. Na Madjabou. Ba peut-être que pasteur Mike poto zoye na point boy. Ba point faible na bango de eye bana. Mobala Déborah Lukalu to zoye na point boy. Rosni to zoye awa. Pasteur Moïse to zoye awa. Omoni. Donc batu déjà ba yeba ba point faible na bango que ba komi ko utiliser contre bango omoni donc inde bazana baba sala nzambe pe malgré ki musala nzambe na bango malgré ki berger na bango baza pe na ba faiblesse ba pe na ba posa nzoto lokwa biso nyonso tout bato
Donc bakoki ko kwesama eza normal. Mais lorsque biso en tant que chrétien tosani tozwakara to tirer eloko malamu o eza pa na bango ya mabe to saini to boaki. Omoni malgré tout que baloba mabe peleka te. Mabe eleka bolamu ne beleti. Poso mabe komo leka donc e ba isake lembi sakata mutonga za babolamu ya mike mike men olongwaka likola mabe. Omoni place mabe ezali batu bazara camarade ya wana te. Batu bazara ami mingi ya réussite, ya bonheur, ya makamba malamu et tout. Mais maman bat bazala attaché na honte hein. So bobo ça la remarque. Est-ce que vous voyez bien? Donc voilà, to font la misu. Donc baba ça nzambe na biso parce que to zoaka sou frère Mike Msoute lobby. Omoni, to zoaka sou pasteur Moïse Msoute lobby. Malgré babuzo balamango batikali quand même pasteur na biso oyo basala pe quand même fierté ya mboka na biso. Ya musique chrétienne congolaise. O banzembo na bango eye mama à travers le monde. O banzembo na bango esa la ba succès makasi. Banzembo na bango bongolisa batu mitema et difia batu et c'est là batu ba miracle et c'est là batu ba makambe belé. Omoni donc attaque tout bango monde bazana bazapeta msuna ba fondation ba edar ba orphelin bani. Donc total arabe ba mbouté que oh non, il y a ba faiblesse na bango beaucoup et ça mina bango to zongo to tchango les devant non. Voilà Suleiman Tomoni après ma vidéo au Mike Kalamba itozo ebate entre la vie ou la mort yo yebi ndenge na internet soke zwili kam ndenge zalaka bat musuba lobeza clip bat musuba lobalinga se suicider pour na vidéo bat musuba baloba et ça non ndenge ni. Bon franchement Glodo yebi na air alikambu mambo bima ebele na air alikambu mambo bima ebele oya yaloba oyo mabe oya yaloba oyo mabe. Donc chaque personne a une version. N'importe son yo glodi na batu bota la biso na Congo source a ba remarquer likambo. Likambo yo ya que na place à Bitumba, place à Matanga, place à Feti, place à Koswana. Mutna mutakenda na version na e. So batunye likambo ni leke kuna yo mtozale kuna. Alobi likambo lekaki abakisi ya yemoko soit à longoli mususu. Donc babi totan on a histoire ezarani yo transmission de bouche à oreille. Ezara vraiment trop fiable parce que mutakoko longola makamususu nakati wana mutakoko baksape mamususu. Donc chaque personne a une version. Si ko biso to ko se fier na ba version on parce que na mambo no surtout non na moni pasteur Mike Atelemi boita lobby boy tout. Non pe na moni Moïse mbiye ye mo côté pe na sale mission vanda bandolo babambo. Non na moni te basali. Omoni. Donc tout si kana nous kocha banini parce que na photo wana babi eza na un tournage ya clip. Mais batumsu balo ba ke non eza frère Mike asali so crise asali so nini entre la vie et les morts so nini na wana ne balobi na français ngo ya bango. Omoni. Donc eza vraiment mambo boy oyo il faut vraiment tous elango maïli to tambola nango na ekenge eza vraiment très glissant. Voilà Suleiman Konde to comme déjà na souka na Congo Source Télévision na profiter ko pesa mbote na boss ya Congo Source Télévision Jires Mboni. Merci pour la occasion na kata Congo Source Télévision Suleiman mot de la fin par rapport à émission depuis quelques dédicaces. Voilà, merci beaucoup à toi Glody, merci beaucoup à mon boss. En plus, merci mingi na maman Denise Niaki Ruchisekedi pour tout. Merci beaucoup à toi maman. Donc pour l'amour, pour les soutiens, pour Nani Onson. Napesi merci. Donc oza alam tema. Pe napesi merci na batunyo so balandanga, batunyo so balandanga biso. Numéro nanga ezali plus 33 753 35 20 24. Plus 33 753 35 20 24. Vous contactez nga na répondre bino na kimia nyonso tout. Donc besoin nga moko Suleiman Konde passeport rouge sans être tracassé, sans être déçu, sans être au sondeni non, sans être mal à l'aise. Donc voilà, mot de la fin na pour émission lelo. Glody ezara que basali na nzambe to tambola na nzila nzambe na ndenga solo so monique ozano musali na nzambe mais ozano na ba posa no mobo usa ba genre ba vie mobo tika nanu oyebisi batukete na pemisi nanu na sa no vie na nga mobo na se concentrer non na kindumba omoni so moni kwa musali na nzambe no na posa kindumba olobi ke na tiki nanu non se concentrer non na kindumba soit na tiki nanu non se concentrer non na kimoyibi soit na kinini soit na kinini nyoso oyo sala au lieu que
Ovana, ozana tous les deux côtés. Surtout na malamu tomonyo, to na mabe tomonyo. Et puis ça vraiment le communauté. Voilà, merci. Voilà, tout comme l'option na souka na Congo Source Télévision, ba abonné tout à Congo Source Télévision, bo bandozo aka ba émission passeport rouge nde bo messana rozoango. Vous avez toujours branché plus coaché, vous s'abonner massivement à Congo Source Télévision, vous s'abonner, vous cliquer na cloche et notification pour ceux qui ont émission sur les compte de passeport rouge et côté, vous avez battu à Liboso Rolandango. Vous avez toujours coaché puis branché na Congo Source Télévision. Bye bye.